Donc cela veut dire, qu'est-ce que je vais dire par là? Dans le sens que tout le monde a appelé la fondation, les lois sous le congotisme, il faut pas quitter sur le terrain. Tout le monde a la fondation, il y a Maman Denise Nyakero, il faut pas quitter sur le terrain. Tout le monde a la fondation, Pichumbongo, il faut pas quitter sur le terrain. Tout le monde a la ONG, Mampata, il faut pas quitter sur le terrain. Donc Léon a minute autant, tout le monde a guipé Maman Liv Lembe, la mère des opprimés, Maman Mogo Malamu, Mutema Malamu. Azui pena ba pondu akeko buka memi yango pena na mutu. Quelle simplicité. Et puis tout le monde pena kena inerbe a pesi ba chloroquine. Donc ba kisio leo na inerbe za yaki nango soki 8, soki 9 na inerbe, soki 7 chloroquine. Mais maman Liv Lemba e pena pesi soki 40 000, soki combien de bakisi chloroquine. O eko aider déjà bateau déjà bazana baza atteindre ba maladi wana. Omoni ba bloka boende tozana besoin, c'est encourageant. Et ça va bateau yo ke lelo na minute photo encourager ba maman Liv Lembe na ba action bazo sala. Donc ndenge moko ke batuloka ba maman Liv na Congo ce faut pas se multiplier sur belé. Ba koma sur belé. Donc ndenge mo pe batuloka ba fali pupa na ba fondation na bango faut ba koma sur belé. Batuloka ba wera faut ba koma pe sur belé. Donc Congo eza monene na Kinshasa pamba so zu to le 12 millions d'habitants. Na 12 millions d'habitants. So che fondation wera yango moko msusu a koma na msusu ata na 6 millions te. So chepe fali am so comme manata na 6 millions. Donc cela veut dire que l'union fait la force. Et donc c'est non fali qui na gauche. So fali azoki moi 2 millions, 3 millions, oui rapport au moi 2 millions, 3 millions. So qui fondation Pichumbongo, et soit qui boye ezala boye. So qui fondation Elodie FF en Hambourg. Talaka Elodie FF en Hambourg a kota la peine na fondation na zoki moi 4 millions. Totali pa msu to fandi to bite. Oh ezo senga msusu na ndenge moka makambo Junior Chizainga. Moi na papa Jean-Marie Chizainga donc bakotala pe ba biso pe to zuibo donc ezo senga ke biso nyonso to telema pona kosunga batu peza na batu musu baza wana banda ko sala jeûne prière ya volonté na bango te biloko nde monana ta kenda na oka natondi yonko donc voilà ozo comprendre ba jeune forcé yango wana yango moni don na osenga vraiment na batu nyonso oyo vraiment à travers Fali Pupa ozana moi aide osungi fondation Fali et ça la bien makasi o à travers wera osungi fondation wera et ça la bien makasi donc tozo senga ndenge wana parce que za makambo lelo l'état na biso nanu et s'impliquer te na makambo. Donc cela veut dire que ba star pe baza wana bako croiser les bras te ya omoni bakotika makambo ngo bato mitema ya mawa matamitema malamu o bakosunga na bango lokwa ba mama na biso ba Rita Bola Rita Bola bakosunga donc voilà. Depuis des fondations où ils saluent déjà appel dans le monde le roi ils a ba musicien mutu ba sali appel wana to recevoir quand un musicien moko auto yebi ke Fabregas akenda na fondation ya grand frère na Fali Pupa après ça qui oya yepa et ça les bino ndenge nini omona depuis bolancer ba musicien ba sali appel wana to moni ka musicien moko oku tu voir même to bande ko s'attendre même pas ko za la Fabregas to moni Fabregas apesi et ça les bino ndenge et ça les kitoko makasi parce que ça initiative mo ya ba artiste yepé à travers ya na Fali Pupa moni que non en tout cas nga Fabregas na soutenir fondation ya Dicap la merveille ça lit bien makasi ça montre l'amour on a mis on a besoin de musique on a besoin de tant que patriote tant que peuple congolais atolinga wera atolinga Fali te so monique initiative mo reza bien ata bozala na rando parce que musique za rando bozala na ranking ozi carapar na wana OK pesi pas so que zali parce que ça pena ba misien mususu pandémie oyo na ndenge makambo pena ekuti bato pena ne loko te sa ya tokosa la te na ndenge mabete bato mso ekuti ba pena ba 1000 francs bato mso ekuti ba 500 francs te si baza bato parce que moi leo na minute oyo na ndenge mabete otako zela mso zaki trop si poto lia mbongo mabete na lia la autant mbongo production Guinée ya mbala mo direct suko mbongo production Guinée zo ya mbala mo na coronavirus donc bloque cadenas de blocus et comme la marque envoûtement familial donc ils en a batum soupe écouti bango piaka mais bateau écouti bango na yebi que ba jeune frère na ngalo kwa ba Richie Watana be boss live na yebi que ba ko contribuer na yebi que ba Robinho Mundibo ba ko contribuer partout yo bango ba ko stala ke ba ko contribuer to lobi ka na fondation we raté fondation Fali Pupa te mais peut-être ba na ndenge na bango ba ko sala mais sope ba ko rejoindre msunde ko na biso Fali be ndeko na biso we rason en tout cas ils ala bien makasi nde to mona ba
bamisien oyo ozosentir ke babina file baza wana déjà mwana moko très intelligent et tokomona mpe toza kaka na baninga bamusicien te toa mpe na bajoueur toa na bayusuf mulumbu ye mpe aza na bafondation na ye toza na nani Jires Kembo toza na baye moko bilingi donc toza na babilingi Jonathan bilingi toza na ba ye moko donc baze belé bamisien dani bajoueur mpe belé oyo ezosenga mpe ke bakamata batya mpe badon soki ezali nde tomonaki ndeko na biso bakambu apesi déjà don ya monene pomoni tolingi te ta coronavirus esila bato bayo 10 bouteilles de champagne 20 bouteilles te biloko wana nyonso eza trafic d'influence boyokana na bakolo baboite yango monaka so osombi de ezaka ndenge wana boyokani mpena na kolo amelika de 8 ezongi siko biloko wana tu toyebi baje wana mpo leo na minute oyo prêtre yango naye kotalaka na Congo moto mbongo aza te. On n'a pas de riches. Un riche dans un pays pauvre, il est aussi pauvre. Donc cela veut dire payer hôtel mais à pauvre. Mouta au trafiqué bateau. Ngana na la ngana te mouta mbongo azate. Ngalelo sankana reteni na Congo que toi kana bata mbongo ti. Pour ça toi kana bata mbongo to ngato mona que même ba konzamboka ba lancer papel de fonds. Ezaka wera na falite. Ba konzamboka ba lancer papel de fonds. To moni pe vena so Martin Fayulu abi bena que non. En tout cas ba tunyo so ba to sala caisse moko boya solidarité. Ba pesa ba catholique. Donc ils ont senga que batu nyonso ba sala ba pesa. Donc ezaka ateke o ba mission mutu ba lancer appel. Donc eloko ekweli biso eza eloko tout congolais il faut telema. Donc botika o trafiquer biso tango corona ici là, toye na boîte o 10 bouteilles o 20 bouteilles, o 50 bouteilles ya betini ni te wana boko sana biso po boyokanaka. Donc le na minute soki mutu aza na mbongo. Je na bango. Oui tezongi. Siko ba jana nyonso siko to timbeli yango parce que depuis coronavirus en tout cas to timbeli yango moni lelo nazo féliciter nanu boss Eric Mandala parce que ba congolais nyonso bakutane na Dubai. Po ba congolais bakangami na Dubai. Na ba bakendaka na mbongo hotel na mbongo olia. Ayebi kende na wana na kozonga lobby nango sikoyo lobby nango frontière ekangi. Siko batu pena ba se retrouver na kati ya Dubai bazana mbongo ti. Jusqu'au boss Eric Mandala akamati penza abengi ba congolais a loger bango nourrir loger puis envelopperiser. C'est ça l'amour. Donc c'est ça l'amour. Le docteur des ignorants Eric Mandala a sungi ba bandeko na kati ya Dubai. Yango wana nde boss mais le siko na Congo so ye o boss. Boss ango pe to yebi na biso journaliste mo moi 100. Otala ko pesa ko lendi ozelie semaine okuna olekise le sous des semaines tango pesa sous ya tikalika na kombo nao. Nani toyebi ba je wana do botika. Et puis léona minute oyo toyebi sa batu nyonso boka zateke ba kombo nyonso boka makande ba prêtre te ba kombo mse komana na ninga récompense. Ozo kopanda. Etikala na ninga famille mais na ndenge ke batu moko bete na basi pe bolingo yoka ba kombo toki ka sanka bwa kimbango ko luko ko linga kuna ba ko sento ya nyongo etalio. Naza kuna te. La Garing Gizulu avec Yole Moumene Beli Tumba la champion donc la mythique donc OK na bongo au solo li mabeli banga te na boire raté pour Sankara Boaki et puis on t'a émoqué bon c'est en tout cas tout ce bon merci beaucoup on continue Sankara de Puta to se paye vraiment au lobby kitoko Sankara de Puta donc déjà là ba pays étranger en Europe partout au Toyebi baza déjà en mode confinement oui mundele atie bon tout ça bien ba tout soir là bon bazara ya lora ba vina ba chaîne en peko donc mundele atie ba mesure moko boye eza que malgré ça na confinement baza na confinement quand même bazozanga à manger te mboga social donc bazo vivre quand même bien il y a de cela 4 jours passés à 3 jours biso pe to lala to lanki kambama on a confinement donc confinement le bananeti demain ba annoncer biso on lelo hier soir donc on va biloko parce que lobi to kanga mana bandaku pendant ceux qui 4 jours ça qu'on va écouter je ne sais pas confinement na mbora na biso oyo est-ce que Kosimba premièrement d'abord ba chege confinement na bango ekozala nanu wapi na balabala lela batama boma baza awa confinement na bango ekozala wapi ikola banzete ba vivre ndenge nini d'abord batu ya bato du jour bon eza le roi garçon mo te bien atera na zandu mon ami et to embe babi yangwana atuni prese bon biso batazandu to suka ne biso bato du jour ezala na kena zuma 10000 francs na na tiki na palais balambi 2000 francs na wana ya transport na kende les andes lobi siko confinement na biso ekozala ndenge nini suicide Sankara de Puta to za poso yoka peut-être avis na si avis ezali kaka ki to sala copie coller te toza na monde internet te ke copie ya France bokolango na Congo simba te
donc mboka na mboka ya na ndenge na omoni lelo ngala na parisien na France. Oh lelo je salue mes enfants français, Sam, Samantha, Monique, Samuel. Donc lelo na minute France et yebiki ti bato ba confiné ba yebi makamni ba saleza mboka social. Eza na bato ba kende misala te me baza ba ozala payer. Donc ba futa bango. Et puis même na ba chômeur, na bato baza na ngote don Irlanda ba ontina kata bandako. Donc cela veut dire que toi na mboka moko lelo toko se comparer na ba mboka mindele te parce que ba mindele donc vraiment eza makasi social eza makasi ba ebinde ba s'en sortir ba assurance pe ke futa ba biloko esali ba dégâts ba biloko poli ba biloko belé belé. Leo na minute eza na mutu mswaki na restaurant na yemo robo. Bakanga biso mbamo bru siko biloko wana so polio ka to na assurance na mboko e futa restaurant mo rien. Donc confinement biso awa il faut pas prévenir biso ata une semaine en avance. Cela veut dire que soki bo confiner biso exemple lelo toza mardi bo confiner biso mardi prochain ou bien mercredi prochain faut boye biso déjà lelo une semaine avant. Pourquoi? Parce que to ye baninga ko milengele mutu na muta sombata ba biscuit ya banomelela na mai mutu mso sombata mwamba nde ba klando bakenda na bato na matadi afandi boye mwamba kwanga tolule polarate azoliati normalement mutu to ayeba technique na ye. Leo na minute bato nyonso bato na ba pelouse ba buki ba pelouse matembele comment remplacer parce que tozoye batendenge ni corona comme kende. Donc cela veut dire que ba konzambo na biso fo ba yeba ke mbongo ezati. Bato kuti bato na mbongo te saria mutako sabino te. Et puis bato ba code na ndenga libanda bato ko sala ke bato bazala bango mo pe confiné. Dollar confiné, euro confiné. Donc mbongo ezati. Donc toza bena confiné graciel. Donc sentir que toza bena na kata glace congélateur ba confiné biso ba kange so na cadena. Donc toza na choix te on ba konzamboka en tout cas soki ya brisque ka to fandi bo lundi le mardi lobby confiné en tout cas na ndimite Simba. Parce que Simba peut déjà te moi et Simba te. Et Simba te parce que Congolais vivant na taux du jour, à part taux du jour Congolais mso azali ki leo na minito ata liete omoni ko tambola ka pamba nzambo alikolo akolo ko tiswa tambongo. Ozokende kata la se libako ezwa ya yo par no ngwana okopa atali dame de jour olia biso dala biso la mboka moko otala pe mapela mange koi mutu mso vivre kata na manga lali siko yo ngo confiner batu olobi na batu ya brisque mawana e Simba te ya omoni pe il faut confinement pe faut landa surtout ba scientifique parce que ça c'est lo ba ordre ba kotala to confiner na no gombe babi eza plus na ba maladie pe za wana tous ces belé ba confiner gombe bokangi bango na gombe bo confiner msu par rapport ya ko désinfecter gombe après bo longa msu gombe bon semaine wana msu belobi nango to confiner msu so ba rumbu ba lobi pe eza susu na ba microbe ezebele bo désinfecter mais kaka pamba ka boye to fandi boye confinement total ya Congo mobimba en tout cas mukuta bete soke kuti bat na mbongo ou bien msu bo futi pe na ba batu ba militaire ba zuba mbongo ba batu ba zuba mbongo ba fonctionner mbongo to lo bateko ba salaire ba fonctionner za rosoki 32000 ou 80000 francs te bo bongiseli pe batu ba salaire bo bando tala pe ba famille ni msu eza moins faible famille ni eza moins problème toza na ba veuve toza na ba orphelin toza na ba handicapé toza na ba aveugle toza na ba personne âgée banina ko sunga ba batu wana. Et puis si vous avez une famille mususu pe na babotama 7 chômeurs. Bazara 7 mais 7 chômeurs les sous. Nani akosunga nani donc chacun pour soi Dieu pour tous. Siko banda ko zo siko biloko wana tout so boye nango na ninga kisase ke Simba te. Ya omoni en tout cas ba mbo apa likolo na betela batu. To a le seul pays to kufela président guerre ebimate. Ekende bena na kimia makamno ceci la zwa pays moko boyo yebi ata ya ba voisin kufisa ba président na bango guerre go sila te. Donc cela veut dire que nzamba linga mboko eboleya na mboko yo moko suni ni maladie moya ka suboto choléra. Donc tozana ba maladie belé et ya mais tellement nzamba linga Congo akamata sauva biso même nengo mona coronavirus biso na ndenge toyebeli pena ba passer lo ba Claude Kabundi wale sa to moni akoti na poto azo sambela nzambe do yebango ke leo na minito ba frère Patrice ba sambela ba nzambe ba apôtre Malombi bazo sambela nzambe do yebango ke leo na minito même pasteur Paul Dominique Aliloba batu nyonso bazawana ba mampata ba fandi ba pasteur ba kotili kamango spirituellement parce que makambo yo eza bitumba ya molimo ne makolo bagi tozana guerre invisible ya lo biango na ninga ki musuni. Mais toi, na guerre spirituelle. Ozo senga ke yo telema ba passer ba telema. Ma bonzana un peu saté.
mabonza na mpesa te mabonza na tellement nité mabonza bobosana ça tombe bien Sankara de Kuta et puis que la pasteur rebelle va pesi ba numéro ba tigo kashina ba mpesa yango to kopesa te leo na minute il faut sko bango batsa sko nini ba mbongo nyonso tocha so ba bombaka te etali bango mais bango siko na suka na ngatikeli mwana église donc biloko wana nyonso lokwa eza ba royaume totala siko ke leo na minute to sengani ba pasteur ba mbongo to pesaki ko kabeza ko bombisa bino pe sikoyo za ko bombisa bango pe siko ba sala ba don donc cela veut dire comme il doit ebaluki bango pe ba yela biso ba don tant to ke na ba église tant to ke na ba église oka ser saria ofandaka wapi tatata numéro na yo tatata donc bazala ba adresse bokosa te oto bungise kayango donc boyela bandimi biloko ouais donc boya pe na suivi ce ko ya biloko akolia bopesa pe bandimi parce que l'on a minute comme pena donc solidarité ya ninga congolais parce qu'on sait jamais so moni voisin moi zo mona na mingi te kenne ko tala yam sun nzala penza e buki ava corona to kana ba panzi ko kanga nzala te amona nité des jours en tout cas voisin no kende to gele non pas peut-être moi ma bezali ah ouais nga beteli celui que nga jour wana voisine nga zuva bana na emi bala bisa nga na vivre te tant déjà ba doki ça ba provision bi non zo mbongo api nga na kepa mama biso non ko vivre boete akili mama tiki mobile na bi na kufa te na pasi neti bilo rabo ba te bele ba sala ba provision na bango to bomba ki déjà na banda ko na ba courant o botike biso 2 mois o to futa mai to futa courant te mais courant o fanda pété parce que ba provision wana sikoyo problème so ezali ke lelo bato fo ba comprendre ke bato ebele babalaki e ba église nde balisi ba bato ebele frère moka poza dia crâne chômeur bo balisi bango nzamba osala siko ekuti ba problème oyo akenda musala te musala les églises musala na les églises aza dia kraza choriste aza sonani ba ko lesa mwasi wana nini problème ba église elukeli biso so ngwana yango na minute leo na minute bali na ozwe libanda papa lingite soka diaka cravate yemba la mo ba pesio diaka parce que diaka na sala raté leo na minute tango siko moi ça comprendre que lelo na minute ku façon ko mona passe bande ko nanga basi so moni que papa na minute na moi situation na maman que mubali no na côté so mona pena que banda ba bandi kanga karem yaya tika no biloko na permettre tika biloko mais zonge pa na bino na ndenge ke no nzamba sunga yo papa ko leso papa ko lembana yo te mama pa bwaka mwana nete rekile pour mieux sauter zonga na ndako ba parents okende ko mona mwa biloko atatanda mubali pe azawa na zane mwana mubali ozo comprendre ala la la ekende kana ndinga karem soki pe si ekende ndinga jeune prière soki pe bozwi kote kuna na mawanzambe otindele mwa biloko mais moni biloko pe na bima mingi na ndaka ba pareil que n'a pas mobile les appels respectés donc l'homme doit se battre mais la minute oyo donc il pensa que non Lucas soin libumu na bana non merci beaucoup Sankara de Kuta oyebi ke eza na ba congolais belé je sais pas lancer ka rappel eza e ba congolais belé o bazonzi bazo croire que coronavirus ezali en tout cas même pas pour se protéger donc elle tout le monde a dit c'est car on les vont se trouver à côté moi bi va penser la bino na c'est que malade on les a pour na ba noir donc jusque là on dit mati ba raison ni bango bazo pousser wewa na Italie tout le monde bazo tanda ba cercueil belé oui ba kufi na coronavirus pourquoi pas surtout tout la pays Afrique bazo tia RDC Congo là on s'est protégé pourquoi c'est pas après nous lancer la bateau bazal petit tellement à niveau zone on va même pas qu'on s'est protégé pour éviter coronavirus pour na yé eza malade à noirté maladi eza ezokipe posote ezokipe pote ndeko na ngai so maladi yaki pona ba noir te nde to mona ba ndeko na so ba noir ba libanda na ba poto ba okufa te nde to mona ba noir américain ba okufa te nde to mona ba kawana na Congo wa déjà ba komo okufa coronavirus c'est réel en tout cas ba ndeko na nga il faut faire très attention to landa ba consigne ba konzamboka pe OMS donc cela veut dire ko sokola maboko chaque jour. Hein? Donc, air nyonso à tout moment na savon et puis ko tambola na désinfectant na yo si possible. À part wana fo ozala na ba distance à ba 1 mètre. Nga na saria na été so 1 mètre yango mais saria yo po sali mabe. Ba classer biso ngala mabe. Ba classer. Mabe ba kazi nzamba sunga. Donc donc voilà, si on a minute oyo, il faut 1 mètre et puis to bossa na pete que na minute oyo senga ke donc nde balobi ke non moto we wana biso wana kisasa moto mutu moko na taxi babiloko wana nyonso to respecter yango
so to respecter yango en tout cas nzambo alikolo osala et puis to bosana te ke biso tozana ba biloko ebele naturel ba ki sebele mundela sala et uta ao même chloroquine bozoka na Congo bololo eza 40% na kati ya chloroquine donc cela veut dire que tozana ba Congo bololo tozana mu peshi tado babiloko donc yezwa siko tozana banzeto ni maringa babiloko ebele do me banzeta manga baposo manga bamapela tozana biloko teleme ebele o lelo biso na Congo vraiment eza vraiment geno po mutu pena bela yango eza des fois te mena osenga peka na ba docteur ba tradi praticien parce que banda balimwe bazoko kwa kutu koloba te bobi malabino bo bango kazala so tuneka kisoni etretaka nyonso 30 maladies abando tangalo hémorroïde impuissance sexuelle nini bo siko biloko na nyonso siko boko bakisa corona te do bo bangi corona bangi sila ba tradi praticien do o beto o bire o so biloko nyonso to moni mutu mo abimite ke ona oza la corona ya. Et puis, les pasteurs ne lancent pas appel. Oka campagne d'évangélisation. Mutano ala dinani. Oya nania ya. Bon lancer la minoso appel te. Ba corona bango bazalia na hôpital. Do bo sanga na ba pasteur. Donc no sambele la bango. Donc na minute on est boko limiter nzambete. Ba limwe dona ebisio. C'est comme quand tu ni maman moi bo asa saranino. Te ngai te awa te alongwa. Ba longwe. Donc cela veut dire que bilo monde la biso hémorroïde po boyebi ke le problème to lango ba chauffeur de to tele ba solo biga hémorroïde donc des gens zoka zoka hémorroïde ya na ngwa msuna to lala na bien te to lia pe bien te ma ipe belete vola ba travail pe na nenga si retraite tribela tra et on a mebele ya omoni lelo na minute oyo so to komendo ta la pe sikoyo ba manka gagner pe koti pe trop na mboko mais bande qu'on a biso ba prostituer bazolela prostitution pe kufima ka gagner bango pe bazolela parce que rod yo ko rode na nani ngo ko rode yo na coronavirus batuli makasi yango moni leo na minute bato a 1000 bakomi pena o ata 100 bato a 100 ekomi o ata 10 bato a 10 ekomi pena o te ata nyongo ta corona resila donc cop tout et lali donc on na minute na zo senga na bachel c'est le moment pas bongo la mitema po rodango te ça tombe bien c'est le moment ko bongo la mitema parce que comment il fier branchement rod moko do senga pena donc bozala ba carnet d'adresse abatunyo so boyibia makasi mais leo na minute mutunyo so makasi mukonzi moko zo yamba téléphone na mboko azate batunyo so zaka vibrer soit éteint l'homme au foyer fidélité donc corona elimwisi batunyo so mutazo yamba po muta yamba téléphone saya fala mutu nao donc cela veut dire siko zo siko chel wana mutazongine na ndako libala père au foyer fidélité au guide apemi na grand prêtre mère yo bando benga yo te donc ato tindi ba photo na WhatsApp ba petit mo baza ezo simba lisusu te donc lo na minute oyo en tout cas to yebisaka bandeko na biso la branchement na roda bo changer profession bo keneka na ndenge nzambe asunga bino eloko elakisi ke rod des métiers te métier za pena ke non ko yekola nchi ko yekola mwa nini okoteka pe mwe loko nde lelo bato bateka asusu te ko mwa makala moi danger bo afandi pe moche mwa fufu na yo nde kopa ngwe ko mafofo ke ka Dubai batu nyonso bo monela biso na avion o Dubai tenga Chine selfie ka bo boss ko selfie na coronavirus bo coronavirus bo mona ke komi problème donc le na minute oyo bate bele pa ba voyage yango pe bitambola ba kangami pe na ba pays mususu ebi ke bele ba kangami kuna yango moni mandala sauver bato à Dubai bon siko bato ba kangami na Chine na bato ba kangami na Brazza bato bakangami na ba Thaïlande bakangami partout pour toi na ba Congolais belé bakangami partout na bamso bakangami na ba Turquie oyo pe na minute oyo sentir que non ba confiner bango na ba pays bato bi confinement go il faut que toi ta na pays na bino obi misata mutu boyo saria ya maria ya nani ya nzala izo gato izo lipa basoda bokimi bolmebolie parce qu'on a mboka bato mso ekuti na Turquie loba ki Turquie senga lipa na kitiriki ko joku zel ko ba Rolando donc yango zo mona leo na minute en tout cas bato bazo pena makambo maladi o veneza sérieux bato ba comprendre que lelo eza sous ba jeté mais tozo senga siko na ndenga ba prière nde tozo bato nyonso mbongo toyebi ya Congo
topelisi moto moko nde bapolisa pena bamoto ya mikate totie mpe mwa mafuta tozwi bamaboko ya bato nyonso totyango likolo elembisa maboko bakabaka te na niveau moko te bakonza mboko eza problème mbongo aki moyibi mbongo abie malaki mozoka bango mpe lisusu te na reveni nini reveni no eza pays bon reveni pays yo ozwi mbongo ya pays molingi kopesa te meme na moment difficile boye nzambe akotuna bino boîte bakangi 10 bouteilles de champagne trafic wana tolingi lisusu te yo moto oyoka mutu mpasi oke Suisse mata avio batala ata kutu bakongo babo de cela veut dire ata mwando okende plage eza te comme biso problème ndembe eza ya komata parce que frontière nyonso te eza fermé biloko na biso utaka bakongo donc moyen eya eza te en tout cas confinement o biso toyebi te so tokosuka nango ndenge tendresse ko tekufi bise eza te ekomi kaka na musika yoyo bayo donc ekomi kaka na musika donc so yoyo bayo so ye na pepe kokoda donc ekesimba te nayebi te sikoyo bato bazosuka ndenge nini na ndenge dactylo machine emadakadaka bazosuka ndenge en tout cas ndeko congolais kolokota kiteti te liboso ntango oza malade na nsima ekomi eloko ya libulu et puis boyebi déjà ke atoko bakomi olekisa bibemi mbala moko ofina coronavirus ata mama na oyo otala oboye mais ça yobosani kobeta sete eloko moko makambo nyonso ateke eleka en tout cas makambo ya bibembe si makambo ya bibembe eloko nini oyo kovote etikala parce que baterrasse fermée baéglise fermée babibembe exposition eza te touti moko mbala moko eleki esepe eloko nini oyo kovote na bamamu nyonso to wana en tout cas esali bien mboka na biso ekomi calme na nde mpe bakangi banganda na nde bakangi banganda esali bien mpo bana mpe barévise parce que batapage noptino oyo bana batanga asu malamu te éducation ya bana mpe koma obeba parce que bato nyonso commerce ekomaka neti bar en tout cas quelque part ezodétruire mpe éducation ya bana omoni milie mpe édikaka bana na nganda moko neti exemple na banda tokozala na 8257 demi de nganda eza na sens te donc cela veut dire que leo na minute en tout cas malgré makambo wana ezonga me batala nano bangande kotata na ndenge ya bakati mwa miziki mona mwase omoni mitwa bato ezongi normal nde bato bazoswana zoka na yo kombai bazoswana mpona kolangwa après wana kozwa siko makambo ya bibembe ke tozalaki so moto akufi donc yo moko yo kufi te mais yo mpo mikufi vivant selon donc mpo dépense oyo eza wana yo moko otali pena donc famille mobimbe kosala pena cotisation pena omoni pena boye $32 mais fo bokunda moto ekesala ye mosusu $18,000 $15,000 $20,000 yo moko mikufeli ya kotala ozoyeba te na kosala nini donc cela veut dire que cimetière eyobanda de $3,000 à $6,000 ezala te cercueil importé d'ailleurs on a 3,000 salle déjà de 2,500 à 6,000 donc morgue na prix nango leo na minute en tout cas bakonza mboka malgré makambo tango ekeleka poto ebike eleka batika pena makambo ebembe za ndenge wana muta kufeli me bolo banga na melite tala kuna bazwi ngambo wana nde bazwi te bazokabola bien te ezalaka te to zwa niveau donc bato okufeli babeli yo et puis kala ezalaka café bolingo mpenza café bozobanga kutu kobanga kutu komona kunde bembe me lelo bato bayebi apena kunde bembe eza eloko te korbe eza eloko te biso takobanga moto akufi okoleka ata na tinele kosuba me ofo bakende otika yo bokufeli me fo pokende olala fo donc leo na minute ofo biloko wana bakonza mboka batika yango eza ndenge wana après leo na minute oyo tokosenga lisusu ntango makambo ekezonga batikala biso trafic d'influence oyo akoyaka ko 22 bouteilles de champagne bakanga ye mpo na coronavirus ayedaki te donc en tout cas botika na trafic fait si là trafic oki dade tolobi 20 bouteilles de champagne omeli kaka 4 16 ezongi donc toyebi na biso baje wana donc lelo toyo comprendre ke na Congo yakosakana te osali bien et puis sikoyo wana sikoyo so mpe na kanda yo mpe ale 50 bouteilles de l'eau saria 50 bouteilles de l'eau mai peye oyo mposali tapage po motu mosu akoza na lar mamela na gene bato mosu akasala nde mpoza na lar so sala tapo omela champagne motu mosu guna ye bokoti na nganda ya gene motu mosu mpe guna ye ntsamba obelungwila motu mosu mpe amelaka eloko te azani kaka amela mai motu mosu mpe amelaka ne soda motu mosu amelaka ti mela mai na moto amela champagne yango moni donc mbongo lelo toyo comprendre ke na Congo moto mbongo akate boti kokosa bato donc en tout cas voilà. Merci beaucoup Garim Bizulu babi Garim Bizulu yango wana yol momene
mexicaine de tous les temps ya palais bedi tumbala championne de la mexicaine ya na kasongo ya kati ba pesi conseil fandi ya desh kitanu bon guérison na yangwana mon beau-frère José Makiesi babi mago kangami na kin donc to zala zala rara sankara de kunta wewa j'espère que aujourd'hui temps peut-être yoka nzembo to extrême dambu ya président Ferrigola pegi on toye bon bien on to lo ba anglais bien je sais pas pourquoi expliquer biso place voilà sur les années na confinement en tout cas le côté embêté ba tout baza vraiment ambrié o bena lo ba ke toki banzembo akosi on comprend hein mais en tout cas mutu to asale loro na e to zo encourager bango mais plus mam toza na sensibilisation o toza na ngona par rapport à mutu na mutu ay bandenga ko sunga bandeko na e ata bandeko no ba congolais te mais bandeko ata ya famille on comprend mais na nenga musique en tout cas le kuta mbete na yoki te parce que biso nyos toza perturbé il faut bandota la ba mère bazo eloko yo mo msu na parler mo eloko tango tala pe msu famille aboyo tali pe su boy biso pe o baba bato na to zoate ba famille ba passion ozo comprend en tout cas to zui tenter mais eloko to lobaki en tout cas ponanga ba artistes et musiciens biso nyos to zalavement unis par rapport tous derrière Fally Ipupa tous derrière Werason Roi de la Forêt tous derrière fondation yo yebia msu ata tante na yo te faut yembela pe campagne de sensibilisation pe ya koyemba corona ezo ke po mutu mso ayoka na maloba to loba te mutu mso ayoka na nzembo ke ba corona ezo sala boye boye soki nene ne parti ya Ferrigola okanga mibwende nazo betelo ke leo na mito toza na corona virus donc cela veut dire tozo sensibiliser batu pona kopesa bato bazangi siko ata yo yembe eske la biso kwanga yana lipa yana ni batu soki za nzembo ngeza ya corona lobini yemba basi you fighting corona virus you fighting corona virus thank you corona nengwana en tout cas félicitations mais en tout cas madame tozolo basiko yo te félicitations eza ida bien na nenga nzembo corona atien en anglais ba tupe mso alibanda ba yoka international mais ça va en tout cas bien mais malgré na minute onde tozaboye tozosenga pena plus ya batu pe idée de kwazui ferré batu bele pe bazwango ba yemba pe banzembo eza mabete mais en tout cas plus c'était trop bête zande campagne à sensibilisation appel à ba fond par rapport ndende on a biso Fally pour passer appel de fonds ndenge vena ewe rason na sala appel de fonds ndenge ba fondation oyo nyonso sali ba appel de fonds ben nok machozi ben nok machozi na Lubumbashi za pe na fondation na ba Joël Sebise ba Papi Machozi donc batu nyonso oyo vraiment ba sali makambebele même ba Justin Musanganya ba yemoko Richard Bongania ba Patrick Moniomo donc batu nyonso ba sali ba fondation donc voilà mais là on a sengaka bocha na générique et là on a lingaka bocha na générique pardon nazo tuna kaka peuple ba konzi ba lekaka na tanga ba élection na ba débat na bango to ka télévisé er nyonso balobaka te biso toza wana pona peuple biso toza wana pona peuple siko tango makambe kwei to moni mukonzi moko te to tuna peuple bolobaka eza peuple ya biso ou be peuple ya parler du peuple donc et là on a nga bocha no yango wana po question na ngati lelo zo tomatiser ngai. Merci beaucoup, Sankara de Boutaoué. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Numéro moko, il y a fondation, qui est vraiment ceux qui montent à Zalibanda, à Lingui, à contribuer, puis sa contribution à la fondation, il y a Werason. Depuis tous les numéros, on a vu nous rappeler. Oui, en tout cas, Mike Kalabana Lubumbashi, et puis Soule Suleiman, Soule Kauka. Donc, bisonde tozabo lelo na kati ya fondation Werason, toi na secrétaire à fondation Papi Mvula Azali, et puis toza na secrétaire et orchestre maître Junior Katakata double maître. Donc nde tozabo na minute oyo ba numéro eza yango wana et affiché na kati écran, bomoni numéro ya M-Pesa yango wana na mutuno salinga sala don à partir ya M-Pesa pour na fondation Werason, Orange Money yango wana na C. Et puis toza susu na Airtel Money yango wana numéro bimi na C. Et puis numéro à compte ya Rai Bank yango wana pe bimi na C. Batu nyonso o boza na souci bo sala lokola colonel Tshisekedi ndenge Denis Betumwasi nae a contribuaki ndenge docteur Jeff Njadi Leteta a contribuaki en tout cas ndenge Justin Musanganya ndenge Lodi FF na Mbour ba contribuaki ba numéro yango wana bo contribuer bino nyonso en tout cas Enoch Machozi batu nyonso ya koloba ezate merci vraiment na yo Saria na musala pe bosali ezaka ba appel de fonds ezo continuer toujours en tout cas ba maître Ninja Bazali fondation Werason ezawana pona souci ya
population. En tout cas, merci na batunyo so bazui les devants, merci na ba fondation ya Werason, merci na ba fondation ya Congotisme ya Mamelody, merci na ba fondation ya Fali Poupa, merci na ba fondation ya Maître Katakata Junior, merci na ba fondation Sankara oyo kala mingi te Maître Junior aselenga ba papier na kobanda pa action ngo kala mingi te na dozela nanu ba doye uta par-ci par là pourtant maman livre kopesa tango Richard Mouyej Mangezi Mansa kopesa donc biloko nyonso tango eya et ça la bien mais pour l'instant toi on a souci fondation Werason et ça la makamunenge mesana ko sala merci beaucoup ba numéro ngo en tout cas monde atie botali o bana possibilité Kelvis Nkoina Kenya donc batu nyonso botinda yango wana donc ya Laurent Sokoko l'air grave ba numéro yango wana fondation. Merci beaucoup donc on a besoin de contacter fondation Werason ba numéro nyonso tu yango wana donc ya lo bakuti ezati ciao. J'espère que vous comprenez. Le générique photo Te faut bochango. Poto tunika question. À tout moment biso toza pona peuple. Toza na pona peuple. Ce que peuple yango yango ezi problème. Mabo robot tiate. Boza pona parler du peuple to pona peuple. Merci beaucoup. Ça est très intelligente. Merci beaucoup Sankara. To comme na souka. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Randez Alara. Si. Malgré coronavirus, moi batuno bazaza libanda Randez. Je suis obligé faut encourager banwa. Vraiment bazala makasi. Jusqu'à nouvel ordre peut te éviter ti wapi donc ba courage car malgré boana ba parler to lingi binomi nous sommes de cœur avec vous. Si en tout cas dans les États-Unis na websaka ka petite sœur na Nana Benga motema Dadi Bimba famille na Emo Bimba en tout cas ba Presia ba Presley ba Preston ba tunyonso nzamba batela bino to ye na famille ya Jelingangu motema Karine Ngangu na libota ne mobima nzamba batela bino Dadi Kitoko Sandra Kitoko nzamba batela bino to ye pa ya Junior Tunga na Las Vegas Papin Sasa nzamba batela bino to bosanité fondation Pichumbongo zo sala makambo ebele nzamba batela bino et puis to bosanité Ma Sylvie Mampata yeda exaucé Gladi en tout cas nzamba batela lupango wana nza parce que to yebi ke sika nzamba zalaka esika mosana nzambe surtout Ma Sylvie Mampata donc voilà et puis to esiko na ndenge ya Canada to moni ya Jonas Mbese motema arla ba diamant papa na Patreon nzamba za na bino Giba Jolu na sima futa batu nyonso en tout cas nzamba za na bino to kiti na ndenga Suisse to moni Popi Sesungu na kati ya Switzerland na ye moko Robert Ntsusa bana Suisse en tout cas nzambe aza na bino nyonso to ye Londres ka to moni Tonton Ntsusa na kati ya London libota no mobimba nzamba zala et puis to bosanité Marco Zefondo en tout cas to pesi vraiment libote belé et puis Monique Kinke na Magister to pesi vraiment libota no mobimba talaka mwasa mundele nzambe aza na bino Marco Zefondo bon séjour na yo ana Kinshasa ba mimami silimpi wana kati ya Londres so ina e France en tout cas Guy Malela le prince de la ville na pesi vraiment mbote Natalia Malamine nzambe abatela libota Aurélie Malela Mercedes na bondi to bosanité grand patriarche batu nyonso donc voilà to pesi bango vraiment basalam Golf Kizola dégâts matériels en tout cas machine à voter bonne guérison na yo ya Eugénie Nzengele bana nyonso nzambe asunga makamu nyonso kitoko en tout cas to pesi Alemwela la guerre de Santa Frida Kamba Majwa to bosanité Michada la guerre de Santa ya Laurent Sokoko l'air est grave l'air a sonné dans l'air a sonné Laurent Sokoko to pesi baba salam Adolphe Muteba Chilamwina Grevé Futila Matita Liebosinga Fumba Zolambwa et puis Chic Bazola comportement batu nyonso na kati Angola nzambe aza na biso donc to esikoyo na ndenge ya Nes Makiadi diata ba papa na Jonathan azara de amizisa banda de aroyemba ça ya tout ya wana fosko to cha image ya Nes Makiadi ninga zo yemba to lobeleli ninga zo yemba ka to lobeleli papa na Jonathan wana déjà ba kozana enveloppe à $3000 pour patron Nes Makiadi diata ba papa na Jonathan na pesi ma salam na pesi ba mbote na Elodie Efefe na Hamburg na pesi vuma ba salam na yo et puis na bosanité Olivier Belesi balobi deux fois te mundele yeso la ki apiaka Olivier Belesi et puis Trésor Billing na pesi vraiment ba salam na yo na bosanité vraiment Jomo Dango ki Kaspey yemoko garçon de Lix hein Mwanza donc ya to pesi vuma ba salam merci na batunyo so ba yoki ba kombo na bango na yebi ke nzambe akosunga mais soto ke na ba grand homme le rôle ba Saint-Valois Paris 16e Talara grand homme Saint voilà Paris 16e na pesivement basalam papa Richard Mouyej Mangez Mance en tout cas merci na yo to bosanité Anderson Yimbi deux fois et puis Amos Mbayo liso nzambe en tout cas pour na resukisa en tout cas ton sukisa na prière nzambe asunga nzambe to pesi merci na ndengo bandagi na biso pe na ndengo sukisi na biso
Nzambe sunga mabote bele o bazana biloko koliana ba o bazangi biloko nzambe yo pesa bango. O bazana ngote nzambe multiplier bango sous ba force ba organisme. Bazana endurance kolala ta 40 jours ba liete menzambe osungi bango. Nzambe o bazangi ba lokota ta mbongo ya kolokota classer bango na nzela. Oyo nyonso bazaba maladi partout bazali bozala na désespoir te. Balobi quiconque croit lui ne périsse point, mais là il a vie éternelle. Et puis balobi tout est possible à celui qui croit. Tozongi lisu balobi ete quoi Seigneur Jésus sera sauvé toi et ta famille. Ata yozana gisasa soko prier pour na batu bazana ba poto bakubikisama. O bazana ba poto bakubikisa pe batu bazana nzambe edaka de loin et de près. Nzambe bazo sala. Pour na batradi praticien bomoni ke mayele na bino eza nzambe te. Yango balobe sika mayele na bino batu esuki yanga nzambe bandi. Do ya nzambe bandi siko toyoko comprendre que non nzambe nda bandi. Toyebi ke mukilio ba science occulte. Toyebi ke force du mal o nyonso a ténèbres Satan ba telemeli biso na ba vaccin to zwa to kufa. Ba telemeli biso na makambo nyonso mabe mais ero na minute bato bakokamwa sankarazo te ya boy sankarazo prier boy bino mona biso nde ba Lucifer bomona biso nde ba démon bomona biso nde ba Satan boyebi te ke to sambela kana koleka ba pasteur lobi to sa l'église o mabonze za ya mabonza te je peux délivrer quelqu'un ma père au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour muto na puissance moko koleka nzamba za te amen ça oyo ke bato ba fandi bilobi maman, ils sont carrés. Prière. Ton prière, yaya. Surtout ce que tu me prière en piaka. Et prière sakamakasi. Il y a un moment malade à corona. Prière à malade et prière sakamakasi. Prière, il se prière sakamakasi. Avec foi, décision. Pour la minute, on a foi na zanango. Na zongeli sus. Partout, batu bazana bambetu. Na foi na bino. Kande na tomboli maboko na ngaboy. Serviteur de Dieu, oin de Dieu. Nzambo asala biso nyonso. Nayebi ke sika bozali. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Amen. Oke batu batelemi siko. Amen. Batu batelemi. Omoni ba témoignage ya. Ta batu ba ba témoignage epesa nga mutu makasi te na sa l'église. Ezande ke mutu na mutu ana don. Ponde to akaboy tozana ba don mutu mso botami na don ya prophétie, mutu mso azana don mso ya guérison, mutu mso don ya prédication. To ana 5 ministères. O leo na minute te na so na ba dio te ya sala nga ba friction. Ya omoni en tout cas na pesi Sœur Anne Kalamba yo azalaka ex danseuse na biso Jeanne Massamba bête sauvage, akoma lelo mama pasteur. En tout cas, na pesi vraiment bambote, na pesi vraiment basal na nzambe nyonso sika bazali na Nadège Kitoko akoma mosala na nzambe makasi wazaki mama ba na Blaise Elema. Et puis na pesi sous camarade na Blaise Elema somba somba alata bambote sika zali. Ya sami mokili na pesi bambote. En tout cas, merci na yo Saria talaka ningo zalaki. En tout cas, faites attention parce que maladie vraiment réel. Surtout na sexy boy. C'est très risquant. Merci beaucoup Sankara de tout à l'heure. Donc, sans arriver à la fin, quand on essaie de dire Sankara, c'est qu'on peut battre la place sur moi quelques bâtiments. Déjà, on va qui boira boire thé, puis on a Sankara, ouais, donc on a la bois qui boit, qu'on a basté, on a la Sankara. Il y a bois qui n'a pas à boire, qui t'a ce qu'on est basé ici. En tout cas, j'ai dit un grand merci à mon ami Marco Makonde, les efforts de papa na Orma Daniel. Babi Marco Makonde, le papa de Orma Daniel et Yangwana. Un grand merci à Bédis Tumba, la mexicaine, ma copine de tous les temps. Garing Gizouli et Yol Moumeni Babi Abino Yangwana. Je vous aime beaucoup. Nous sommes à trop. J'espère que nous avons l'émission est bien. Sauf peut-être la famille, le Kena Balanga, je suis plus loin. Bolim Bissara, un grand merci à Peggy Bokele. Peggy Bokele a parlé de tous les temps. Mike Lokamba, archevêque Moussou d'ici Yangwana. Bédi Tumba la mexicaine. Bien Nanaka son quatre petits conseils. Fandia la dèche une bonne guérison. Toi ma sœur chérie, je t'aime beaucoup. Un grand merci à mes parents, maman, mes papa Jean-Marie Kitano. Donc anniversaire dans avec le 21 mars, le 21 passé. Merci d'avoir suivi la vidéo de partout Bozalaki dans mon publication. Donc Nazaki vraiment flatté niveau 0. Donc on comprend que Nazarapé aimé. Pour d'abord, on te pour autant remercier Bino, donc merci beaucoup. Merci vraiment de partout au Basoué, la Bino et Utaki. Un grand merci à mon vieux Chana Mpeko, Abi Chana Mpeko, Abi Yangwana Chana Mpeko. Garin Gizoulou et Yol Moumeni, je vous aime beaucoup. Je dis Tumba la championne, la mexicaine, il y a Pembe. Un grand merci.
merci aussi à Papi Voula, donc voilà Papi Voula. Un grand merci aussi à Papi Engambi Biso Kitoko, donc tu peux faire tout en action à Sanzete par rapport à l'air Kitoko. Papi Enga, donc vous me la Simbanzete quoi. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.